Bonjour à tous et à toutes les abonnés de Tindika Tindika Balobi Touro Katia Voka na Katia Tindika Tindika Boya et Belebo s'abonner avec Katia Voka Babi, votre humble servante Amarou dans la bino. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka foot, olingaka social, socio-culturel. Boya et Belé na Katia Tindika Tindika Yasika yango makambu ya bia Babi Tindika nde ya liboso. Et là quand les arnaques musika teka rouge on mona bakoma s'abonner, bo s'abonner mensuellement. Pobozwa Katia Voka Amarula no politique et na obeta c'était la politique boya ebele yasika tout le monde ni ciao. Bienvenue dans votre chaîne internet que vous suivez partout dans le monde Tindika Tindika télévision avec votre humble servante Katia Voka. Donc beau s'abonner toujours massivement à la chaîne. Voilà beau à la cité toujours ça musala tous les jours. Toujours tambola koluka koyeba pona kozula bino ba information place ezali en tout cas na segno beau s'abonner to la te pona bino. Fona kokisa baposa na bino ya on tolobi to tika ngo eleka bongo te tozo tambola toza na commune ya Njili na église moko Kintwadi voilà Kintwadi ya papa tout moi cause kamalanda voilà moi kombo eza moi nini quoi donc bino mo bomoni ka déjà ndena lati bomoni foulard na mutu bomoni makolo nanga na lati le côté pour ba respecter ba norme poko ta foza ka bongo tozana invité nanga là je les salue déjà. Bonjour papa Kosi. Bonjour maman journaliste. Boni papa. Bon kimena etumba ya lobi ko bayindo atange tuza babundi tango mokili mobimba bayindo bazolela nde biso tozapena kimia te tobunda katimu kolo bayindo bakozala lobiko na bango pe kimia na bango nde biso tozala malamu matondo mingi. Ok, apparemment, le monde a l'aura besoin de prier, besoin de respecter les normes, quoi. Té. Au moins, il va quitter un an, il va bloquer. Au moins, il va inscrire un an. Biso, toto sakaleta. Parce que représentant Yanzambe na mokili, eza chef de l'État. Tangu chef de l'État a pesi motindo na ye, et nous ko loba Nzambe ndi alobi. Ako Nzambe nde alobi eseni toto saye soki na tosi ete na tosi Nzambe te na kata mi papa kozi ntumwa kozi kamalandwa tuzana bilembo mibale lingomba na gerson to baye bazobela bauti na hôpital elembi bango par exemple kaya mbasu kaya paralysé kaya secret soki totiki kotraite bango bakokufa kasi nde bomoni centre guérison ezosala baye bazobela kasi pas de prophétie toza na prophétie te toza na kiti te mpe tokoki koyamba plus de place etonda mpe ekoleka 10 personnes omoni nde bomoni biso bongo tozosambela te. Ok, merci. Papa, si tu as la spiritualité, tu peux expliquer peut-être baraté. Spiritualité est nini? Oui, kimolimo eza bonzambe. Eza la basans na banzela ebele. Parce que tuzana kimolimo mususu ya mabezali. Par exemple, aux invoqués, bakoko oyo bakoko na bino basambela te. Il est comme jamabe. Par exemple, au sambela nzambe ya Abraham. Ils a péché. Tanso obela nzamba moy nzambe ya Jacob. Baba koko na yote. Ya omoni pana biso tolandaka shema mama soko sambeli bakoko ya famille nanga to osambeli kimolima famille nanga obungisami il faut sambela bakoko na yo mama bota papa na bino papa bota mama na bino mama bota nani na bino oza capable ya kokanisa bango pe obengi bango omoni kimolimo molimo ezali boyebi nzambe bonzambe oyo kosambela. Peut-être que le baka bonzambe ata nzambe tango bimela Jésus abimile na koma bakoko na ye nga nzamba bakoko na yo
nzambe Abraham, nzambe Jacob, nzambe Moïse. Ndepe Moïse pe nzambe obimela ye, nga nzambe bakoko na yo. Omoni siko biso to bungisa likambo tele kimolimo. Tokoma ko mekola na biso ko sambela ka banzambe mususu bakoko mususu. Matono mingi. Mais parce que batouana baza banzambe te l'air déjà mutu sa kufi pour mutu azaka éternellement c'est Dieu. Déjà l'air mutu sa kufi ba enterré aza sous la puissance monte o ya kokende ko sambela ye ozalo kozo la musa ba esprit moko boy. Non, nde ba bungisi biso mama. Nzambe mutu yebi figure nzamba zate. Ata Jésus ye moko te ko mona longa nzambe te. O mutu moko te amona ye. Omoni ntango nzambe akeli mokili. Nzambe akota ikati na mutu. Yango pesi nga pema. Yango pesi nga bomoi. Nzambe akoti kati na mutu. E po ye moko ntango nzambe alobi na keli mokili. Asali nyonso. Ne kosa mutu asuka sala kiza mutu. Alobi na mutu yoko minzamba se. Nzamba bayindo komone nani? Ah. Nzamba bayindo, nzamba ba blanc pazalaka te. Nzamba ba mindele bazalaka te, nzamba bayindo pazalaka te. Bango nyonso bazaka banzambe, nzambe. Biso to bengi ye tata mpungu tulendo. Bangala babengi ye nzakomba. Chaque race bazana appellation na bango babelaka nzambe. Bamusu babengi ye Yahweh. Bamusu babengi ye Hala. Bamusu babengi ye mbana batu. Bashina pe babengi na ndenge na bango. Omoni nde sikoyo na biso bayino to bungisa appellation ya kobela ye. Tango mwentango so benga nzamba bayindo kombelani. Kutu mutu ngo babenga ke nzambe te. Nzambe linkoloba eloko mabe nza mokili nzambi mokili mabe. C'est la signification ya benga so benga nzambe. Oza nzambe oza so kombo wana la fo kombo. Oza nzambe Yesu nanga oza nzambe nza na Kikongo nza elinkoloba mokili mbi elinkoloba mabe nzambi nzamba mabe nzambi nza mokili mabe. Mais quand nzamba on a so mimi on a ba mboka na ba Kiswahili na ba Chiluba et signifie pas maramba signifie benga katange a signifie nzambi siko a signifie la Chiluba ezanini na Kikongo parce que Kikongo elobi langue mabe nza mokili mbi mabe yango monso kombo na ye yangai mungala na benga kiye nzakomba na ngai mukongo na bengike mpungu tulendo dezo epa ya bandeko na biso bayuda abenga ke Yahweh so koma nzambe bimile wapi matelo mingi siko bo serva ka ndenge nini bo sambela ndenge nini to sambela ka ye entre ye na ngai omoni ye par exemple ye avandi avanga na vandi après na kitso ezala mutu moko avandi entre ngai na nzambe katikati mokili moko ezalaka wana o babengi monde d'esprit mikili ya milimo esika ngai na Yesu mokoto okufa toya kovanda entre nzambe na biso na katikati na biso nde mokili eza wana ntango yo okufi o balobaka repose mpe oya kovanda awa sikoyo tobenga mikila milimo so ntango ngai nazosambela naosambela na moyen nasambela losambo na ngai ya awa eza te eumela mpo nasambela fona losambo na ngai fo edirisa yango awa soki mutu akufi akomi esprit aza capable kozwa makambo na ngai nzambe pata esprit na esprit emonanaka bomoto na molimo emonaka bomoto emonaka molimo te elinkoloba yango moni soki nzambe alingo bimela yo il faut alata ke longi ya mutu akolata moni nde tokutani lelo un jour kolotanga mpe olotaka paster na bino so olotaka paster place osambelaka so olotaka paster na bino paster oyo papa na molimo osambela eglise ni na mangembo bon na mangembo
mukambi na bino to passer na bino to représentant na bino on a déjà chance à kolota plusieurs fois. Oui, plusieurs fois. Est-ce que avant de nous sambela la kunate nani koma mundimi ya kunate on a kolota on t'a kolota parce que balota ka muto yebite soko loti muto yebite et ça mauvais esprit soki nsamba lingo tango loti passer na bino et ça passer na bino te nzambe nde alate longi wana po bosolola bien po soko loti muto yebite oko sipote oganga matono mingi mais ko lota epe ozeli epe message na nzela na epe ozeli message. Oui, tango ozeli message kasi nzambe nde apesi yango est-ce tango na lokomi mundimi na yete olota ye tango na lobomona ni na yete paza pengana yo nde tsaboyi to mona ni lelo ngapela la lota la ngayote na mona yote kana to kutani boy to kolota na pe yo boloti ngai oloti pe cameraman la lota ki cameraman la lota ki yo kasi tango na komi cameraman na to na loti yote entre nzambe na biso batu na katikati na biso ezana mboka moko eza mboka bawei na mboka bawei bat balanda biso bako banga te kasi moni yango moni prière mona nzambe za plus faible zo prière na yo pesango na batu oyo bakufi yango ata Jésus avant Jésus mokile koma kosambela ye akufa kanano bandeko na ebite tangu toko kosambela ono liper édifice prière wana ye moko Jésus asambela prière wana te prière wana basala ngotango ya kufi elingo loba muntu basambela kaso akufi akufa ki apase kwa ki biso non mutu akufa te pi asekwi na lobi wana kosambela ka mutu po asekwa kite po asekwa ki mais il y a toujours la différence ani il y a c'est quoi qui nani wala Jésus oui si ma yako sekwa nae neto moni asala kini petanga nouveau tango Jésus asekwi Bible esuki ebali na Genèse esuki na Apocalypse après sikotangu Jésus asekwi ayako bakisani na Bible pour comprendre Yesu asekwa ki bakosaka yo po sima ya kosekwa ya Yesu Jésus asekwi Bible banaki na Apocalypse na Genèse suki na Apocalypse sikotangu ya sekwi chapitre ni na bakisi asai nini nyonso ezalaki deja ya kokokisama ekokisama na nini atake mokili mais ka bible oto otanga eza na nyonso na kati non eza na nyonso na kati te oyebi lelo bakosi bino Yesu akufa mpona masumu na biso elimbisami esera vrai elimbisami nde Yesu akufa na masumu na biso elimbisami est-ce que masumu esila to eza continue so lisumu nini Yesu akufa nango po tosengaka okepa passer recevez senga bolimbisi siko lisumu oyo Yesu tosenga so bolimbisi lelo biso atanke mutu mungu akufa mpona masumu na biso si akufa siko biso masumu tosenga susu nzambe limbisanga ya nini atanke gara ya masumu si akufa so masumu oyo tosengela bolimbisi na l'église mais passer c'est en Christ au nom de Jésus senga bolimbisi panzambe garant de mission mutu akufa makile tangaye mpona masumu na biso bongo lisumu nini ya kufa kinango omoi bakosi biso mutu akokufa na lisumu mutu azate yo okokufa na lisumu na yo ye pa kokufa na lisumu na ye oyo asali ya ye na libota na ye lisumu oyo ye ekosala peta mosusu libota lemo na pasi ti mokolo yibili mokosenga bolimbisi omoni awa entre biso batu na nzambe na katikati wana mutu aza wana mikila milimo yo soko sambeli ka utikese pa nzambe lo sambo na yo ekoyoka na pa nzambe te parce que administration ya nzambe yango wana entre nzambe na biso mondenge cameraman wa filmer biso entre katikati na ngana na cameraman elinkoloba mokili moko za wana monde esprit bisika bakufi bavandaka yozo mona ngo oui yango ne telemisinga na za ngunza yango wana yango epetanga force omonte ba église musu bateba kanyena kasi ngai bakanyena kana tena kanyena te ochi bakanyena te église pesa tozo ya makaba na ya mabapaya kasi ba musu ba église musu ekangami kadena
faut avec esprit faut nzambaye bayo faut ba continuer ba comprendre te mwana na botika ye ana msala ka musala ye pesa parmi bato bazo longola bo corona bazo to bato matono mingi. Ok, merci papa. Tout le monde une photo ya Simo Kimbangu awa. Tout le monde a rappelé mon antemi à Ndimila Simo Kimbangu. Bino nyonso bo zana bino ona ye. Donc vous aurez reconnaître. Na yeba ka question wana eza ko na bino te. Kasi on m'a rappelé Martin Fayulu à chrétien. Ah chrétien ça opposant. Ça politicien. On m'a kabemba te. Ça chrétien. Là Jesus. Kozi mwanasemi wi alati futa mfumu Kimbangu. Kasi azana ye chrétien, azana ye kimbangisme. Aza politicien. Ya politicien ko sangisa te, mutuna politicien na mutuna ya basala nzambe. Batono mingi. Le bébé hein. Kasi chaque religion ezana batu bandibela ngo ba politicien basalaka. Au moins Martin Fayulu lobi, to vérité des signes, to tambola pour la vérité des signes. Yoka batu, ba musu la police est bêti bagaz. Ndenge pite moni peta musu mwana seme mutu na pesa olongo komisanga na répondre au kaka. Pesa komisanga po ani mwana seme a osala ba déjeuner de la mboka. Kasi politique c'est ngaka bongo na makaba politicien. Bazo tia ekate oui, un politicien allié aye bana ba événement. Waza eza par religion te. Kasi politicien ngo aza mundimi ya Kimbangu. Ne bomoni pe par exemple na le kama mfumu to ba politicien bele ba mfumu ntoto ba pe ba ni ba mfumu Kimbangu ba honorable Ntingi ba ni ba mfumu Kimbangu ba politicien mutu na le logis na ye o ya sala ka politique na ye omoni pana biso likambo na ye zo sala wana mwana nsemi aza politicien parti politique na iza bundu ya mayala na kati na yende andimila kane mfumu Kimbangu. Aza pe l'église na yo yebani. Bon, église déjà à partir de 2006 aboya que église à l'obité na tiki na église na kena ngamba politique. Nazo ndimila fumu Kimbangu. Oui, kasi yango na lobi nazo ka exemple kaka. Tous les rebelles ba boujaka est. Ba chrétien. C'est que nzambe ya fumu Kimbangu asalaka. Asalaka makasi. Aza likambo alemba na gate. Kasi bozangi boyebiye. Omoi lelo mama ndenge bozo kufa yeso so ya ko sabino na oyo babengi infection zo boma batu so coronavirus yeso ake na bino pona mboka oyo atongela bino na lola soki lelo bolobi na komba Kimbangu so to lobi lelo to pesa bino solution ya maladi oyo tungisa bino na seconde jour moko pasa ngo pe bungi na mboka o pe ba kufa sutu. Mais bo pesa ka bo monte ki bat bazo kufa. Tout ça négligé. Boza négligé ndeni po bat bazo kufa. Bino boza ba sali na nzambe boko sunga pe. To yebisaki. Wana bobimisi pe. To yebisaki. Mutazo ya na mayele na o ya bakisi. L'union fait la force. To yebisaki bango. To yebisaki bango ete tout ça la formule ko longola ba passe yo. Formule ya kisi oye mutu amelango lelo lobi na tongo abongi na ye biso to yebi bakongo bololo bakongo bololo te chloroquine ya onde do 600 kasi oyebi lelo soki pona chloroquine kaka na Chine bakufi ebele te mundele ela sacrifice mundele bayebi ti juste un monde etende na monta o bango bakanaki se bakufi bongo bakoza solution o nyoza tatona ba tatona na bango o mona te pesa na pasi mundele pana yo bazo kufa ebele osali vaccin essaye africain eza mabe osali kako osambwa osangulu
toro mekela ba mekela eloko basali pana bango ba kufa ba million awa na RDC okufi 13 essaye ya vaccin basali pana yo soki za poison soki za malamu te Congo la kufi Afrika kufi ba dirigeant africain bolamuka bokonzi sukala bokonzi eza batu soki batu bazate muta kobenga yo mokonzi azate webi to ya mentalité ya peuple africain ebebia ebeba webi ba mama na biso tango babana kokola jeunesse ndenge ezalaka mentalité ya jeunesse na mentalité ya lelo ndenge moko soutien parce que pona batonga na bino ya 0 à 5 ans na une année faut batu ba congolais mangwele 2 fois 3 fois vaccin da bablo kona nyonso za ba conséquences mama na lo baboye na pasa kolela ngala pesa yango bana ngate na pesa yango bana ngate pe bana bazosa bana na babota bana bazosa ba makila te na bazosa ba maite bana ngai muko ba bela buka na zima kasa mbota na teli na tokisi na manse bango esili yo omona lelo talaka lelo ba la bino o moustiquaire en premier ba yembeli nzembo ngungi bayo ngungi ba est-ce que moustiquaire en premier aussi ça ngungi atanke mabulu ba terrasse eza nanu matono mingi eboma batu oui parce que soko lango otanango bien na moyo te bomi batu eza solution ngungi te soki ba yepa nanga pa cause pesa biso solution bangungi basi na mboka po malaki esila ngana pesa bango solution est-ce qu'il faut ba yaka ba luka yo to yo moko yebi fona sunga bona yebisi bango na yebi tolobaka yango musike gosi po lelo tangu nalali na chambre na musike premier kata na vala na sala manger na lia na salon ta TV ngunga akoswa ngai malaki kokota ya mutuya esika ko dépenser pour na musike en premier ba dépasser na bango ya ba kotier ba caniveau ba bomba ba tonga ba caniveau po esika ma evandaka elongwa ngunga kosila na ba dépense buzoba o bango basalaka eza un avantage parce que so gens obongisa ngo bien okotisi olala bien mama sikoyo obomba mingungi na chambre bongo na salon bongo na lupango tango tozoka mopepeli banda moma la yego sila te esila te ndenge yaona sengi vraiment na docteur Muyembe na sengi yokela bandeko na ba africain oza moyindo na Italie ba kufa ebele to ba Congo ata Congo ezalonga 3e pays au moins oyo ba baby ça ba africain ba peuple africain na Chine combien de millions ba kufile bango moko na États-Unis ça les États-Unis et lelo combien de millions de personnes dans les États-Unis kufa pour basa essayer na mazoto na bango lobi na landa mon docteur alibi essaye basa na RDC docteur oza moyindo Laurent Désiré Kabila lobi ne jamais trahi le Congo Laurent Désiré Kabila alobi Lumumba lobi na lingi mboka nanga na kufa pona mboka nanga pona ekolo docteur soki essaye yo place batu bakufi ebele basa elango kuna peuple congolais bona yebi ona zoloba ezo engagé binote engagé ngaboka ngana binonga parce que l'Europe na France bazo kufa ebele koleka biso 13 2 semaines na ndambu 2 semaines uta infection oyo koti na mboka na biso to kufa muke to kufa na biso belete soki pe lelo bolobi vraiment lelo bobi samayele bokota par ndaku bo tester bo sa ba examen na ndaku moko danser mo malade obimi na biso na mboka na biso malade zo frapper te frappé te na bamoka mususu na jour mo ba kufa combien ba découvrir combien de maladies par jour te
docteur dans sengi na yo limbisa respect essaye na France essaye na Italie et essaye ezala na Amérique et engagé nga donc dans part azo livrer biso livrer biso ko ye moko ba ça la essaye pas africain tout le monde comment ba mindele ba commenter ngo ba mindele bango mo ba boya ngo matolo mingi mais en Afrique ici peut bakinde kuna bapanzi bango ni bakinde peut ba meka ba essaye déjà na ba South Afrique ba boy oui bapanzi kasi yo Congolais kondima ndengo ndima Vierge Marie le amen amen ndengo ndima Yesu bo sabato et pesa kanda docteur Congolais yokanga basa biso awa to kufi 13 ba milliers de personnes aux États-Unis ba milliers de personnes na nani na Italie omoni kamboyo soki d'état Congolais convoqué nga na moni vraiment olingalo Congolais té olingalo africain té China kufu tala nalo bien na sapela ki na bana kingasani ba moni mundela zo kota ba bengani bango c'est ça l'esprit Congo Lumumba yaka na vrai message ya ko pesa Congolais mundela luka moya bomaye fumukimango baye tous les prophètes noirs mundela bomakaye oya bango ne bosambelaka tako mama nanga y passe hein ça y nga passe makasi matondo ngeta OK merci papa na biso tozongi suka mukie kara na spiritualité yango oui bosambela banzambe bakoko na biso na mboko bato bazokufa ebele bozomona bino bato bosambela banzambe bakoko na biso pourquoi pas non besoin message te mpo na mboka est-ce que makambo ya coronavirus ozolaki un message avant oyebi makambo ya coronavirus oyo bato nde bazomona yango sika eza yango sika te na 1918 bato babelaka yango babela maladie fièvre bayobenga yango fièvre espagnole en 1918 à part de temps wana na 1914 première guerre mondiale moni oyo maladie oyo bakreaki yango mpo na guerre oyo babengi guerre économique pour bitumba entre Chine na États-Unis. Tous les marchés africains ezalaki na mboka ba chinois. Comment to kitisa bango ba bloquer ba chinois mbongo na États-Unis Amérique. Sikoyo nde basalaki comment ko casser Chine. Nde bomoni babwakeli bango mo eloko ngo. Siko chinois pe aza mutakala te. Chinois yebi bukoko na ye. Chinois lobi na bwakela binango siso. Oyebi na Congo na yebi te mon docteur. O na zoloba awa, eza engagé ngamoko. Tangu na Chine bazo rêver malade yango te, na le ba comprendre malade yango te infection. Bazo kufa ebele. Ba 2019 Covid 2019. Pourquoi 2019? Parce que la Chine est bandaki 8 2019. Babala koye bango te ba Congolais bazo ke le soma biloko na la Chine. Bana 11e mois de décembre. Congolais a beli mingi. Kosu yokaka o santi mo so mutu ba kufi. Okene ba hôpital, tele ba hôpital plein. Bino ba kanzaka malade oyeka lelo. To revengo nde sikoyo. To revengo sikoyo. Batu bakufi mingi batu pona ngai infection oyo si ebomi nango ja batu pide ba millions de personnes bakufa ki dans janvier novembre décembre kasi odamboka mfumuki mbangu bonenga na bino pamba na sabelaki na peuple congolais tanga yoki message ya mokonza mboka peuple congolais abangi akomi kokota bazamba kobuka bakongo bololo
Là ba passer ba kebuka ba là ba passer ba kebuka kongo bololo. Chérie, bien aimé, to ça pression mité. Apocalypse so chapitre Apocalypse okufa. Chérie, na sombi kongo bololo. Oka vraiment passer à tokisi kongo bololo. Azongeli buko. Omoni bukoko ezaka esprité. Ba passer ba kosibino mingi. Ba dio nzamba ba koko. Bokoko yango esprité. Bokoko ezaka boyebi. Yo boti ngai. Makambo yo mona ngana mona obetela ngai ndesango. Na 1950 tala makambo ezalaka. Omoni yo pe makambo ozo panani. Ozo pa mama oya boti yo. Nzamba bakoko ezaka kokanisa baye bazalaka liboso. Po baye bazalaka liboso. Bango bayebi. Biso to koyeba oya lelo. Bango bakoyeba oya lobi. Nde oyo comprendre ba oya yebisa ye mibeko nzamba pesa kibiso tango akela kibiso. Batono mingi. OK, merci. Pasteur lelo aujourd'hui la Bible bandaki na Apocalypse na Genèse plutôt et ce qui na Apocalypse. Baba ki sara mususu te. Mais Bible obiso to sala toujours yangwana bino bozape na ba Bible na bino to botanga ka Bible. Parce que au côté ya te sans que peut sa verser. Bon, Bible ça ba Romain ba koma yango. Il faut comprendre nana boma Jésus. Romain muta aboma Jésus. Parce que Israël ezaki na boum pa ba Romain. C'est que Bible yango botanga ka yango ba Romain ba komaki. Boye baka yango botanga ka mukanda ya babomi o baboma Yesu ba komeli bino histoire Jésus. Bomle botanga ni. Hein? Inspiration. Oh non. Même verset makamnya o to sala o. Bongo mutuna o tunanga na répondre ngondeni. Banda otuninga ba metuna so moninga na kale. Eza histoire. C'est inspiration. Eza histoire. Eza inspiration. Nde na ko beta pe masolo na ba bazalaka liboso nanga. Nyo sezalaka histoire. Oui. Ouais. Histoire. Oui. C'est dit kama fumu kimbango c'est kama histoire kate. Dit kama kimbango c'est kama inspiration. Ndongo za botanga na Bible te. Natanga ka Bible te. Natanga ni Bible moko bote ni makomi ya moto. Parce que l'église banda besoin attend il y a kosambela kaka ba prophétie. Bito sambela. Papa na ngai ya kufa. Bana bino bokufa. Biso awa passe na passe. Boye bisa biso ngambo nini bomema. Po biso to bika. Mama na nga kufa. Noko na tangu na bino banako bala mama leki banako bala. Kasi uta bino bokufa biso akimeza te to bala sute. Nyoso to kosenga kana bango. Nde bango nde tangu musu badefa ka nyongo. Yango nde nyoko la biso. Tala lisu mola naga. Oyebi bande ko nanga ba nanga. Baka muso nyoko la bino na famille. Tala ngambo na ote. Tabisu mama na bino amema ngambo moboy. Yango nyoko la bino. Tabisu nyonga mama na bino. Tala nyonga papa na bino. Siko poto bima na pasu wana foto salani. Foto kele tina tombo ya mama na biso. Toko yebisa mama. Mama, likasi ya ngoyo. Fongola misu na yo. Yaka kondima na moko. Ah, kondima. Oui, so sambeli lobi ngai. Kondima na yo moko. Ya nzambe yumelaka. Kondima na yo. Ya nzambe yumelaka. Yana le yaka mbangu. Loba c'est en Christ. Loba. Eza kondima na parce que ngaso na telemi bona bilelo fona zelo ko boy na nzimi déjà. Mais c'est pas na yo ba biso sa émission ka na moni ozobanga ngate. Moto za awa moto. Yes, on a tout na no question. Nde to pema na pemo ngano to zana ngo. Eza pema nani? Pema to zana ngo eza pema na se muta somba ngwazate. To kute no. Tunanga eza volonté na yo. Yana. Ya nzambe. Pungutulendo tata mokedi. Yango moni nyonso akolinga pona kosenga yete. Tozonka na nzambe. Kasi na limbo libongo po bayeba bino bozangi boyebi bo comprendre. C'est quand même olobika. Soki na lobaki tata mokelo non comprendre yete. Olobika vérité. Soki na lobi wama pungutulendo non comprendre yete. Yango pona batu ba comprendre ba landa biso ba comprendre na komba nzambe. Merci.
Ok, voilà, Tony, to chité, to comme dans cette émission, na biso. Papa, le lot, moni, ba prophétie, ezo, panza, ba mabote belé. Ba komi ko croire beaucoup plus na prophétie, moutazo préféré ko côté kate. Ok, les prophéties. Azo kene prophétie. O biso to bi que son lukite o koliate. Ça la sambi. Ba tout ce que ba ngomo kene na ana kena vendre papa ko si abanda ko prophétiser pona ngai yo pe bino pe bozo samusana bino bien. Mais na sima na ba famille ba tozo panzana. O mutu mususu ako supporter te ke ba c'est papa na zandoki. Ingeta. Et créer ba dégâts. Ingeta. Mais quand on a déjà ce comme là. Bon, le long na kokisi 17 ans. Ya musala nzambe. Egizo ya papa na ngate ya mama na ngate. Kite ngamo na salisa. Na somba. Iza kite batiki pa ndebo moni o papa mbiye alembi atikeli mwana Moïse mbiye a remplacer. Oh sikatenda atikeli mwana ende ma aya ko remplacer. Lingomba ekomi magasin. Yo bo boti ba no ba remplacer. Non, tunanga mwasi na ngana bana babanda ka pene église. Au moins te kiti dans ma vie déjà. Bana na ngai na mwasi babanda na sima. Et pas bandimi. Pa mukona yoka kimbela makambo na monaka. Mwasi na nga monaka ngote. Oui. Combien de batikele bongo mabe, ne mama be. Kasi moni te kasi ezanga ba entreprise boutique. Tel père tel fils. Micro je okufa kotikela ngo mwana yo. Kasi dikabanzambe te. Yango moni église ko yango ngai na pour de chef de l'état. Yango virus coronavirus kobimana no Kongo te kasi ba église nyonso ekufa nango tusama na biso sote tusama na bandako kwani pona nga chef de l'état bat bazol baba bar yozol baba église pona ngai bar ekutu ekotsaka mbongo na mboka parce que bralema akotsaka mbongo akotsaka impôt na mboka ya makasi oui ele ekutu tala webi église et portaka nango eloko tuna mboka. C'est pour ta l'autre, mais tout on a ba mine, tout comme ba sans natin. Bon, ça la capona ba pasteur. Boya ba ngamba ba umbo ba pasteur. Ya ba moni atala bo ça la terre. Pasteur les na TV. Bien la enseigner. Numéro M-Pesa yango Orange Money yango. Ba ye mo ko ba congolais ba o salate. Ba o tekate na ba wenze. Bo senga ba M-Pesa. Ndenga nini? Ba miyibi. Yango moni mama. Tala. Eloko na sengi pona ngai chef de l'état biloko mibale oliaki décision oyo ngai naza pour nango tunanga pour nini nani matanga respect ya matanga na Kongo ezalaka su te pona ngai ça va matanga baba dépense à matanga comme na bokomi na 5000 pona ngai matanga etikala bongo matanga etikala bongo ba okufi soki kuna na mboka o matina mutu quand même jour okela mboka soki na mboka na butu na tongo bakundi yo esili ya mibale ba église webi lelo ba église esalaka ba des autres la ko exemple po ngai na lingaka na loba vérité tangu seni a publié mokonzi mboka na biso ata Chilombo président de la République église moko catholique eboyi elobi yango te elingo mamobulu na mboka lelo église lelo tomona lelo pasteur mukuna alongo na FCC abandi kofinga bata FCC église est-ce que église ekozala politique église na kati église omona mukame église akomi ne membre na parti politique attaque église est dans le rôle de jouer des milliers de villages. Lelo un pasteur a commis député, un pasteur a commis ministre, bongo bandimi musani bakosala. Yo olia mbongo mabonza. Ba na église na yo pe ozana batu batanga.
nina zange oyebisa mukonza mboka olulinga na sala konomenga te na pesi mundimi oya koma ministre yo tikalaka musala nzambe tangelanga na bible musala nzambe nini akomaka ministre talelo pardon ministre sport ya Congo un pasteur ministre ya sport na sport égal à likasu oui sans kisi bale sans kisi aussi maté il faut coutumier asima agro sikoyo nana bimisi mbongo pasteur sikoyo o contribuer na nini ya kindoki ya bale teka kindoki atanga pa kozi mwana ngasoka beta bale na kotinde kende na pa chef coutumier sokolayo po ngai kozi na pouvoir wana te omoni oui donc d'autres pas aux appels limités hein d'autres pas poser limité c'est quoi dans le bien na yebisa bon ministre sport a même ma foot na biso na komba Yesu ce que tu reçois 10-0 te ok voilà to comme na souka émission na biso to comme pena la souka po émission o l'équipe bien ezamba ya souka te pe ya boso te po to bando le cas de temps en temps ko sala ba émission message na batutu balandi biso au pesina numéro ya téléphone po ba ko benga o mingi matano mingi kombo ya chaîne na bino nini Tindika télévision tomoni bino tosepe na bino tomoni bino proposa mayele ya kotuna biso mituna parce que journaliste moso ya ka jour moko kaka bala liboso so atalika miss na nga bani kolenga ako ko répondre quand mituna te kasi félicitations matano mingi na ba yenyo so batayandaka to abonné na Tindika po bango télévision pesi biso nzela toloba makambo oyo tosengi na bana nyonso fumu kimbango bo abone na Tindika esika papa ko so aleki wana lingo loba lipambo lekoti tosengi na baye nyonso balanda bazolanda biso bambote na bino mo monde entier numéro na biso ezali code ya mboka na biso 089 50 78 773 89 50 78 773 243 89 50 78 773 wa numéro na biso totondi bino botondi mbote pezate bon mbote na yo moko mbote na cameraman pe mbote na bana Australie parce que bango nde ba benga biso mingi bana Londres bana France poso na bani kotanga bakombo munso ko loba papa ta ngata yebi ngate matelo mingi na papa kuna na Suisse ba papa nyonso ba nengwa nyonso ba mama Afrika nyonso na sengi bino longonya bana Congo bana mbandaka po papa ko loba kaka mbandaka pe matono mingi na mukonza mboka na biso papa nkusu ne mwana nsemi nani oyo papa atoli mbala kamange matono mingi pe kimia na bayeno so na hôpital ba obela virus oyo na baye bazobela te tika loboko ya wama mpungutule ndo sima moko na moko pe kulula virus zonga bisika utia zonga na Italie zonga na France zonga na États-Unis d'Amérique esika uta ko tia ko bomelanga bayindo basala yote shikoti yango na simbi zonga bisiko uti ana Kongo tika biso libre matolo mingi. Ok, voilà, merci. On est qui bon papa Kosi. Après ce numéro naie binomoro bokolanda ye donc on a posa na ye au contacter mbala moko émission l'équipe bien bo s'abonner boya ebele azama ko ya ba oyo bandimela banzambe ya bayindu osepela na nzamba moindo numéro na ye zawana na chaîne abiso Tindika télévision na émission oyo l'équipe kitoko voilà. Là je tiens à remercier à mon boss à mes boss Balobi Papi Kelly l'homme au pouvoir Ruffin qui sont l'homme du moment Richard Longa triple code du fils du virus depuis Paris Jonathan Congo Deborah Moukena Bibi Masamba Karangola de la patronne Juras Mabiala mon très cher papa Vincent Voka papa Bota Ketia Voka donc Mambote Yatrona Jemima Voka Joël Voka Olivier Voka Kevin Voka Nanoubo di grâce au Bambi na bande kolanga tout na bafana nga tout bolinga ngai boza partout dans le monde ngapela lingi bino vraiment mingi remarque critique je suis là donc ba idée pe bo bakisi nazaka wana po
nalingi bino mingi. Derrière la caméra je vois Junior Mboui donc babi wana privé nanga quoi. Donc tout le monde na bino ciao.